tala ki kipoto pour publier mutu pour na kipoto pour na yo bima danger pour na yo yeba no sala buzz mais tano likolo obi lobi nzamba au futo nini na o ndeko Micheline na otalanga o iska zali obi li foot ne pa nzambe zani ya munyo wa salon ka tina se asali na se e foot amele ti likolo obi na moment o Gladys la pauvre Gladys nazo kele mawa humilié donc ozana eloko moto oko cacher lisusu omoni oko cacher lisusu na okele mawa parce que aza vraiment par terre mutu tout mona muke muko na ba Facebook ba linga ba aboya na ba OP alinga ba petit frère famille bandeko ba ex ba nani pe lisusu abota azana mwana famille ya mobali na ye wana botaka et tout pe ba kabwana mobali wana donc obi nzoto ni eza exposé tout ça pona nini pona mobali yaniki ndi chinga ba condamner Gladys ba ke Gladys asali mabe asali mabe asali pe mabete. Ah oui, merci. Nabande konoso boza déjà connecté na Tindika balobi Tindika toujours avec Yannick Stopira oya bino babito kotara partout zo bima pona koluka toujours information. Yannick Stopira toujours à la page 2019 déjà to bandaki par rapport à vitesse ah babito beta ranyon so frère vraiment merci na confiance na bino merci à mon vieux balobi to banara déjà na bango refait qui sombe et papi Kelly na refait qui sombe réflexion benga be stopper mi colonne ni moi silence boso kanate non mon problème mi kemike za kidato régler c'est bon déjà des retours avec force babi merci nabino bande tout déjà botala le 9 février anniversaire Yannick Stopira mutolinga Yannick Stopira babi moi appel moi geste bon de ça c'est bon déjà mi mawetu confirmé déjà il y a eu côté raté il y a eu déjà net lobi boy déjà côté déjà partant les 7 déjà pour le 9 au dimanche avant les 9 fois tu mis mawetu déjà les 7 les 6 déjà dans les bons coins. Tant fumu na États-Unis, tant fumu basilance bondeni, tant fumu décembre Yannick Stopira yebika nembo que ça là keba aux moi provision banini mais to le belon pour la moi silence c'est ça trop tant fumu na États-Unis. Élysée Matondo maman la grâce. Élysée Matondo maman la grâce sert nanga vraiment Élysée Matondo maman la grâce babi écoute carré déjà avant les 9 déjà tu reçois déjà moi et le Wakanda déjà quoi Élysée Matondo maman na grâce sert nanga vraiment ya kati babi et cadeau ne sera mon scandale que Élysée Matondo maman na grâce le 9 février anniversaire Yannick Stopira tonton Diafo Bokofo mais c'est le maire de l'île très fort na l'île wana babi ba oya biso quoi tonton Diafo Bokofo tantine Nathalie Mundeki babi ya commune maman sociale aida sala ba geste vraiment c'est bon vraiment tantine Nathalie Mundeki maman sociale bamboteno ebele bana disu na Londres wana tout monde eh ya nanga katika ya Kwami mon vieux Kwami Chaka très fort atonga so tonga toujours na kin awa ouais écoute to lo barate mutambongo me batama soutenara Yannick Stopira baza vraiment ebele Élysée Matondo maman na grâce mima wetu tantine Nathalie Mundeke tantine Mado Mundeke mon vieux Teddy Makengele na Londres wana babi atonga awa na la chance batonga ni bachanga poa le to sur la solo par rapport à l'actualité yande ko na biso ya mwasi oyo basambusie partout oyo basambusie Gladys Torosolana Barcelona concert nanga baliboso pale kana tindika bomo to kobeta déjà 4 nae par rapport à Masolo en fait ko tona ba détail tout ça déjà na ndeko nanga Aminata waza multiman très en colère makasi par rapport à ba image wana Torosola déjà tout ça déjà na plateau bonjour Aminata. Bonjour Yannick Stopira, bonjour à nos internautes partout dans le monde. Bonjour à mon papa Kassa Panjou na États-Unis, sans oublier mon papa Abakar Kassa. Bonjour Nayope Stopi, Yannick Stopira. Merci na ba fan nyonso et Aminata Kassa la Blanche au Baolandanga partout dans le monde donc merci. Aminata maliboso le kana tindika va to kotana ba détail impression les années. Nane sengo makasi vraiment kulekana chana munene tindika no moi ja papi Kelly donc papi Kelly na rife ki sombe babi bilonde makambu non ki mamna bino papi Kelly donc ça la moi bien petit no Aminata talakaka moi ouais c'est pas babi yo makasi na weste au sala bajete yani ki okumiso makasi na rife ki sombe babi binonde weste ande makambu donc na s'appelle makasi vraiment très makasi et puis nana kanda makasi Yannick nana kanda makasi par rapport à Kanda mais c'est comme si tout ça par rapport à l'actualité quand tout qui par rapport à Masolo Aminata Kanda
makambo soko leka na ba réseaux sociaux yo ta ke femme komona ke ndeko na bino mwasi a humilier ndeko na bino bongo par rapport à makambo ko loba noni afa to kota masolo musuba détail. Donc na kanda donc kanda wana e matanga makasi Yannick komona ndenge ba sambu ici nzoto na biso basi po biso za ndenge moko ndenge mpe bo ndenge biso basi za ndenge moko basambu isi muninga na biso mwasi congolaise ndeti yo na ngai o ndeko Eliezer alobaka tongo midi poka congolais lokolanga ba ko sambu isi na internet boye oyebite est ya ko bala kapenza po ko sale vraiment ba sala ki wana Yannick donc eza vraiment ki to côté mwasi wana asalelo moi bien te vraiment surtout biso ba musulman no ba na part na biso ba musulman to tika kanzoto na biso te libanda to za ka exposer te omoni to ka exposer te donc omona déjà moninga mwasi salinga na mona ki vidéo juste na za na téléphone ya na moninga ko melinga no ki ba partager ba vidéo wana e ko melinga no ki nzoto malili no ki la ki mawa natali kutu teke wa mobali ya bato soki nini natali kutu natali kaka ndeko nanga mwasi congolais donc esalinga pasi makasi congolais to changer nos mentalité o te président Kabila boye makamabe comme président Félix te balbali so président Kabila boye mabe abo mimboka boye to na tanso ya président Félix donc to na tane to changer nos mentalité biso mo to changer nos mentalité biso moko Yannick omoni. Amina ta parle par rapport à Nizuba, mais c'est comme si biso ba congolais ata OK poto ato van na kini, c'est comme si tu auras la même mentalité pour nos bloquer. C'est na kini wa keno makambo mutasala on a trop de kini. N'habite vraiment qui poto ango pour kindi makambo Yannick. Kindi makambo na héros déjà. Oza déjà na mwa mutukano, oza déjà na mwa ndako no bien, au vendre déjà liaka déjà bien. Donc kindi makambo. Kotala ke ki poto pour publier mutu pour na kipoto pour na yo bima danger pour na yo yeba no sala buzz mais tano likolo obilobi nzamba au futo nini na oyo na ondeko Micheline na otalanga o iska zali obi li foot ne pa nzambe zani ya munyo wa salonka tina c'est asala o asali na se e futa mele ti likolo omi na moma o Gladys la pauvre Gladys nazo kele mawa humilier donc osana eloko moto oko cacher lisusu omoni oko cacher lisusu na okele ma parce que aza vraiment par terre mutu tout mona muke muko na ba na ba Facebook ba linga ba aboya na ba OP alinga ba petit frère famille bandeko ba ex ba nani pe lisusu abota aza na mwana famille ya mobali na ye wana botaka et tout pe ba kabwana mobali wana donc obi nzoto ni eza exposé tout ça pour na nini pour na mobali Yannick ndeti nga bato ba condamner Gladys ba ke Gladys asali mabete asali mabe asali pe mabete mwana mwasi wana apiéja ki ye tanke mukula mobali na ye comment na yo mwasi alibala aussi ma téléphone mobali na est-ce que téléphone biso na islam téléphone mobali na ngana ko simba ngote téléphone par rapport à caméra ce ça qui peut-être azaki mbanda no pa mamso ko se comporter pe bongo te mamso ko ça sous plus que ça oh Yannick ngai no simba téléphone mobali te no simba téléphone mobali point et ça pili comme on a une tension AVC pili nyonso mabe téléphone mobile o banandi téléphone na mobile na mabe peli sunini OK na ba réseaux sociaux bandi ko espionner mobile na yo biso ja na religion na biso ja mabe makeza haram moi ça ko sala ngote omoni tango akende ko lukani akende luka problème ya lobi mobile na trishaka ete amona ke logo te par rapport à message ya kende ni pour fufuza la fongola ki connexion ba message ne bani ko ya dekate mon message mo ya Gladys c'est comment qui par rapport ya la fille Gladys ba binu ba fille ya kini boleki si trop kilo koso bloka mbasali bongo par rapport ke non ba ete ya binu ba fille ben la kini mona mbala batute mobile ya mutu azala kate mona mutasate mutu mari azana alliance mbala mutasate mobile ya mutu azala kate l'homme abotama déjà infidèle naturellement na ye aza infidèle mbwa kuta na mwasi moko te so na mwasi moko te aote mwasi ote mobile babiloko nyonso to zalaka kaka infidèle surtout mwasi nda zalaka fidèle mobile aza infidèle naturellement infidèle non nzambe déjà sala mobile créé d'un mobile infidèle déjà neti biso to na Coran na sourate Nisa wala peut-être oko sabiso poto tanga ko toke na Coran na ko senga nani Mustafa Malembe edinga na Coran yango yo ozo bela sur la polygamie ya akuna téléphone déjà pesa yo no za soki oyi ko autoriser que mobile no bala ta 3 4 fois mon on normal et pas na yo oh ils ont mabete polygamie ça bien bon ya solo wana oui bien par rapport à quoi
expliqué on a Coran non maloba au Coran lobby pour la polygamie. OK. La polygamie dans les Saint-Coran. Les tout puissant a dit dans les 3e versets de la sourate Nisa, si vous avez peur de ne pas être humble avec les orphelins, laissez-les. Vous donnez 2 femmes, 2, 3 et 4. 2, 3 et 4. Si vous avez peur ne changez pas une de vos croyances, alors ne les compte pas. Les érudits ont mentionné les érudits ont mentionné la raison de la révélation de ce verset. L'une d'entre elles était disposée à épouser les orphelins. Ce qui est garanti par les désirs et s'abstenir, on pense parfois qu'il n'est pas nécessairement de payer la dot pour elle, comme toutes les autres femmes. Les versets sont venus guider le musulman pour autoriser la loi islamique aux hommes de la nation à épouser plus de 2 femmes et 2 ans et demi, afin de ne pas se marier au mariage des orphelins, en ne payant pas sa dot, alors que la loi islamique exige la prime et la justice dans le traitement des orphelins. La sagesse est de permettre la polygamie. La loi islamique a été judicieuse en autorisant la polygamie et peut montrer aux musulmans la sagesse de cette possibilité et en d'autres conscientes. Elle peut être méconnue de la sagesse de la violation de leurs caprices. Plusieurs raisons peuvent amener les hommes à la polygamie, notamment, dans ces cas, la polygamie étant un intérêt légitime. L'homme maintient sa foi et sa piété en épousant plus d'une femme selon une révélation légitime. Avec l'année du prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Merci par rapport à donc peut-être réfutanti on a des chrétiens chrétiens on n'est pas dans polygamie ça peut autoriser ils ont normal à minat. Dès que na islam polygamie est normal. Il y a des chrétiens, mais les chrétiens au moins que soit zakini miso, soit zakini peut-être na a tchaki islam, soit tchaki kaka biye amitchaki kaka ye, hein, que aza ndesi avant na Belgique, mobali na Kinshasa. Parce que autres attendent la fidélité. Fidélité ni autres attendent nango. Na poko mobali la utna belanga Kinshasa na ba stress à Kinshasa mba yo vanda na poto mbali na Kinshasa ozi la pena fidélité atayo mokutu bozanda ko moko zo tromper yo et bongo so tango yoza musika so tanda na fidélité papa au fouté long pas avion et Kinshasa eza tu malade acte wana pona ko singa peut-être pardon ba femme surtout congolais ça motema mabe muninga azo senga ye pardon asengi ye pardon alobi bien pardon limbi sangai na ye bakite hein na mobali na ye atambolaka na alliance te mibali lelo bakomba lokuta okokate lo tema polygamie eza mobali daza déjà naturellement déjà na aja polygame mibali bazoma base beleza na autorisé normal ko kipe écouter ba c'est biso na islam balobi boye balobi bien moko mibale misatu ti 4 suka 4 yo so zane ti 4 me rondi mana la femme Micheline azana Belgique hein akopuma ton balné azo mwasi mususu ana Kinshasa mwasi mbali avanda na mwasi mususu ana Kinshasa na place so ke kuna zana so aza awazana au protéger mobali na ye so ki a mobali donc ko so bambanda to protéger mobali na protéger oui so ki azu mwasi moko positionner avanti au mkidebi ke mwasi nga yami bali par rapport à quoi et papa maladie pour erreur que nazu o ya tiki azu Gladys atiki azu o wana atiki azu o wana atiki yo siko mwasi mkoloko ya ozo sida ka bongo. Or so kazi mwasi moko atie wana ando fanda na yo fanda kuna fanda pe ana mwasi bocha mbali na bino à l'aise tant okoto aboti hein na batan au hôpital et pesa rabiso ke voyage moi repos maternité voyager ke non na Belgique va na mwasi na Belgique bimaka na po bimaka na ye pe kuna tanga obota azongi yawa obala ke kuna pe bongo obi amnata mabolo batebele baotala biso baba ke mefio bamna zo lo babo est-ce que yo comme pas rapport au supporter mamozo ozo bon par rapport à sentiment caméra peut-être lati ba foulard ba monaka ke nous respecter ba comme religion na bino bende non par rapport à religion nangai oh et ça la capacité bazilombanda pas mtema azulinga mbanda na sona otala sikoti Micheline bazulinga mbanda poani netinga minata natali pena ke mobali nanga na sola ke manzaka
mobali nanga nasalaka nyonso est-ce que misina azwaka da temps osata mobali ne manzaka ata temps okonza mobali ne asata mutu kosorta mutu mobali ne mutu na shampoing est-ce que asalaka asokolaka mobali ne na azalaka vraiment bolingo makasi na mobali na ye po aza mwasi mwa aza brutal amoni déjà aza brutal est-ce que na bolingo basa ba brutal bazaka pena na bolingo mingi te baka vraiment na bolingo mingi te basi balobaka te bazaka tendre doux bazalaka bien omoni mwasi aza na temps ya kobongisa mobali na ye te mais aza na temps olanda bambanda oh mobali lelo ye olambe oyebi olamba te olamba lelo pondu lobo ye pondu si boye na 22h muto topera oyuti musala fatigué stressé ba chef bagangeli yo bagangeli yo oye na ndaku okuta pondu pondu na ani na 22h na fufu peut-être na soso pembeni na wana parce que okede pa mwasi mobwe na ano ye boya sela ki au frites celle qui offre na moi blo mo be moi so kimba oben na wana mo ke appétit ezala papa afunga bo moni pondu tika pondu oki mama kanda oki kanda pondu parce mobali oazwa ka moi oazwa mobali ni na tendresse mobali nanga à faire voir mobali nanga ki mbana total la vie tozana ngo to sala bo to sala pe esika moko ali wana so mbala tricho osilika mais yuko oza awati oza na kishasa te pas ni on a moni pas Gladys un peu ma beni na koko na ndi Gladys moi muki parce que Gladys pe dali ngai mobali ne mususu pour natali na vidéo alobi ke mobali nanga na zakara na yo na zana mutu mususu te kaka yo nde mobali nanga yi na tromper mobali nanga te na kenda donc omoni ça te kinaki shida ba fia kini baloba ke shida ke ko na mbeska da shida te moi si wana abonga maki mobali na ye akenda ki peut-être na ba raison mususu o daki ayebi makamna bonde basola na mobali na akenda ki na ba raison wana moi c'est Michel na lobi so loko maka lobi mbanda pe na kote yo na ndaku na modèle yo ka moi sana glissa zo mona na ba vidéo ata pe moi sa fille ya brutal na ye na za brutal za mtakuba makasi umuna ke la fille Gladys ça est très doux très calme très nzoto pété kuna za kota kuba azala makasi za ba tatouage ne belé za ba tatouage ne belé stopira umoni mais Gladys tant akenda kuna na nini ye mobali ye mwasi mtasa abonga maki mobali soka zaki pena sifa ka benge pena ke Gladys ngambanda no na bengi we sanga yate omoni akenda na ndenge te ke ashini nga na défendre ete mais côté na pe azana faute parce que asenga ki même pas mobali ne raison omoni alors faki Gladys pe erreur ne dakini fala ki erreur moi ki atiwana eka isa mère azongisa ki erreur saki 2 jours tanga bimi tanga zongi fala ki asenga aibsa mobali ne vérité omoni pour nga zoki apeka mbala Gladys moi parce que mbali na ba okabwana pour mbala mona ka peut-être moi si nanga za infidèle ko sa tadi basambwisi omoni peut-être ça qui on peut na bongo te yebi kaka yebi zaka nzambi mobali ya tantine wa poto Michel wana siko par rapport au comportement réaction moi si yo ta que moi sur lobani par rapport à ça te par rapport à son pena za mobali ngana ti kanga mobali alinga na tika so nga pena za Gladys ngana tika pe ntonya ngote tonga to za nitina so nga za ki Gladys tonto za tina tonga to bwena ndeni yani to bwena ndeni yebisanga to bwena ndeni nga basambwisi nga balanga yani voisine nanga moko awa voisine nanga wana obelo ni salama ki c'est pas ça qui mobali ne atrichaka ye mobali na atrichaka avec tout le temps minata tu vois mobali nanga ye atrichaka nga chez maman ça fait rien yo pour nous on est surtout normal c'est non normal surtout c'est normal permettre à moi si à positionner afin d'être poser ami balé to misa tout pour mes atis mais moi $10 on au kabola 5 oui ça va to kaboli omoni nani mais alinga biso ndenge moko ka korango pe mbeli mi balé perm elobi ke 4 mais kaka yango mo pe lobi na suka nini soki okokite tika na mwasi moko pona nini tika na mwasi moko okoki kozula mbanda mwasi no mbanda soki mwasi no abota te asana maladi moko esengi docteur asenga za na ba repos alors soki pe ke mbala mwasi abota te ayibola surtout pona religion bo sambelaka na ye religion moko ta sambela na religion na ote yaniki allez wanande nini nani Corée lobi ke zuila ye mbanda opone tinga so na bota na ngati no boye mbali nga bota poani akizo mwasi mso bota ni poani no boya te soki pe na malade na incapable ya ko satisfaire sexuellement na ko boya jamais boya yango mamolo ba tantine belé ba hotel émission ba na kanda no sakati ba mi fille mamozolo ba o pesa ba kanda mamozolo ba mo c'est normal te c'est normal te comment c'est normal ndeti bozo bota te yaniki yebisanga zo bota te sko mbali bobala lene bozanda ku moko avant d'atala koko matala matrice na otin au sengo permission pour tengana ke ko na zo mwasi mona positionner na abotela nga bana et yo za devoir ya ko accepter aux la musulman aux la chrétien aux na devoir ya ko accepter omoni pe moi soki à part ko bota o sambelaka
nanga religion moko te nga musulman moi si nanga mobali yo ndeti yo stopira oza musulman nga chrétienne moi si nao nga chrétienne na ndako biso tona biloko mstoliaka te ba musulman ba biloko mstoliaka te parce ndeti yo biloko msubi wa mizima biloko msubo liaka te nga siko biloko nanga na liaka nanga ndeti bangulu na liaka bambiso eza na sans écaille na liaka neso na liaka non moi te que trop marcher bien te trop marcher bien te c'est la même religion vous la même religion vous la même esprit parce que yo za musulman te sikoyo so nake kozilo mbanda o asambelaka tozane religion moko po mezapi a aider yo kaka yo ozala na wana boya yo te ozala no kaka wana nga pazu pe banda msutu to ko mibale pe biso bambanda ozala te biso mibale bambanda o to linga na makasi singa so mbanda nga zulinga mbanda o no linga mbanda na o no linga yaniki o peut pas l'aise normal na ko téléphone na bengi ye allo ça va oza bien de singa moko moi bobimbo ke bolia moi soso na bandal moi nini moi ngai moko nza boy papa nanga za polygame papa nanga za 2 femmes maman nanga na ye maman nanga biso botami 5 femmes 5 biso toza basi maman nanga bota mwana mobali te et famille papa bakomeko yiji papa on faut bota mwana bota biso mwana mobali tona bosa mwana mobali héritier boye famille bakomo lobela papa yo sanini eko asiki mabso nzela permettre ngana kende kozwa moi si mususu pa botelanga mwana ya mobali ngana to bota kaka basi mabsabi oui nandimi est-ce que ça na motema atali temps bakotala ndinga na koli boy tabaleki na ni bakoli mais mabsa permettre pas que na ozwa moi si mususu era moi si mususu ayene mabsa namba ne bazandeni boy balata naka uniforme oh pona région maintenant ki bo moi si balata naka poani pona kotia mbana bino kimia yote so boba banda mbale bo bunda bo mbana bino kufa mabsa sala ngo pona protéger papa abiso par rapport à nous surtout que malé même pour tout quand un chapitre wana marabuto leki wana leçon nini take mwana mwasi oatire par rapport marabuto leki wana eloko nini ete yo na marabuto wana leki senano ba humilier ndeko na bino marabuto tutu wana eloko nini pour vandi mo kibo motete yo bon eloko penza oyo eteinga pena ko teya bandeko basi oyo esalami tozwa ka exemple ya Gladys oyo esalami esalama lisute mbango shida na WhatsApp ko wala mobali internet ko tindele video te mobali internet ko tindele photo note omoni mobali internet ko tindele video note eloko ni zo assurer mobali ngana comment message beaucoup de la procéder te ko sa procéder ya zelere ta ko ta la police ya mais yo yate yo ke na ote bandeko basi bola nanga biso moni ile kwambo be komelio koke note beaucoup un peu prudente na ba mibali omoni na ba mibali bozala vraiment prudente parce que ça qui to côté makasi yaniki ça vraiment qui to côté faut ça prudente makasi yakin baleki ça ki lokoso be ko bomisa bino boyebi keno mobala batu mais ata mobala batakoza na poto na mwasi na bani mera oya bino ko embrouiller donc $100 Nicolas $100 $50 ndiko bebisa bino mtu bango moko nde basi bazo so mibali na bango te mobali no ano na poto taka na poto za na poto mboka ba 4 saisons ozo ba saison na minute oboye biso moi za makasi obi deke ofinga ba commentaire na omona oyo finga nga tampi na tala ko ba commentaire te ndenge zana na poto biso na kinya yo mwa deka mo ya libanda bango na bazana sia malili opokola mafuta obongisa tin osokola maya moto tani Karine Mokonzi que j'ai sali baron a pese bambo baron akeka siko déjà po déjà bravo buda po déjà ça va tant obongisa po bongo obongisa tenti bongisa pe mbali no bongisa pe nzoto no pe abasi elo biso basi to yeba te yaniki o mbali kimisa mbali na biso mon ka mobali moko ako bebisa ako kiti a bebiso et fait a coucher na mingi solo oui a bebiso mobali ka moko wana et fait a coucher na trop a bebisa a bebiso poani mobali azalaka libana biso basi uzaka na kati omoni efe obimananga mingi obebiso soko yo mwasi soki ozano kaka otengana sokola naka maya moto apamba maya pio kaka ezongisa mwasi tamp nani akosi yo ke maya moto kaya pamba ezongisa mwasi nani akosi yo mutso bana est-ce que nani biso ke no bangu kuna tanzania na osala peut-être bazolemba na pona kitoko be pona boete bon balé Michel azane bien azane présentable azabia l'église peut-être kitoko baza bango basana bango bien peut-être ezana eloko moko Tony akimaki pa Michel comprends cette brutalité na ewana toute sa agressivité omoni azana agressivité makasi nani Michel comme on a ka vidéo ne comme on a attendre te tala no pesa so atalo pena minute so conseil na pesa maman Michel oboti déjà osana bana ko sala so o salité et futi na ngone lote et bebi so lokete kama relation na mobali nao so ko sala ngoli soute moni mobali abotama na ye naturellement infidèle et là yo ça les anini moi bolongo no mibalo
bukango senga nzambe mobali nanga nzambe neti ngai oh nzambe mobali nanga buka emisu kanga emisu nzambe mudinguma nanga nzambe nanga lelela nzambe bongo omoni kofana te kibate ngai nakopibiyeye mbala ko etei na mobali te pona minso tonia mso ye azana beji tonia na poka kana poka leso azana obana fini oyebi te bat ba kona ni galisi babiti akende na ndako wana akende kulala na mbana na ndako wana o mobala bengi na ndako yebi yaka na ndako buti sengle te chaussure te elote yani okoti te be photo te eloko te yo sera mbala so abi abia bombele ke moi sans que ta marié surtout moi ça ta na poto akota pena so mo pena beko vali garder robe eloko ezati so yebi sanga moi so sani fille akina kompe kaka amuna ta ozaka na ata studio isifika TV na mousse na kiti osala la place à bien aujourd'hui moi chican et sinon akenai bino ba fille akini par rapport à makambo merci vraiment na bandeko boza et belé bozo tele zala qui concerne nga Aminata na micro na biso ya tindika Aminata te to sisi non te to ke malé mena parce que message pour la tantine pour la ministre on habite soki azala ndaku soki azolala soki nini soki attention mati pour la minute humiliation bongo pour no bimate ko marapasi même soki ba marcher na simebele ndeko nanga Gladys la pauvre Gladys na lingio maman je t'aime vraiment na lingio makasi nzambe a peso makasi ya ozo sinabi bref ozo surmonter sikoyo donc oza yote mais boaka soni boaka nyonso humiliation saka lokwa eloko te moni Karine Mokonzi ata basali ba kuto ba publier basala we lobi nonga sali pe video oh Karine azoneka mambaka moi Karine mambaka Karine sala wana bazo pupula ye maseni alokoti mapapa c'est nini abani akeina ye otala direction liboso o continuer vine bo finga bo eleka ozana ngo vague eleka nango eleka tango eleka zoka kimia senga kana nzambe atsunga yo anto kozala pe ba marcher pe ya bien pe fond la fille déjà nani Michel Daloba na vidéo ça sexy donc mi bali pe ya poto ngo pe kaka sexy wala pe ya Gladys ba gutango kaka tikate mamu komele tikata pe malon tata lonzela avanda na ye nanu asenga nzambe a protéger azala nanu vraiment na bomoko libala mais je ozo ye pa répliquer pe manda wa saba ndelo na conseil na opesa Gladys sous makasi Gladys kotindela sous mobali ya poto photo te mobala ba Facebook photo te ata sengio photo te ata tindelio 1000 équitable au 1500 au 1300 dollars film solo ba ke no atinda e photo akatika mutu atindika partage nan atindika akati ba partage atinda même pas atindele même pas puis photo ke ozwa image na ngayo yo kotinda tato pesinga chicon yani kina odesi photo boyana pona photo pona vidéo ya nzoto nanga na tindela yo yani kito boyana tu comprends toko boyana ngakutu singa ngaku video te mso benga nakana bosana mona suki no o mona suki na poani peut-être bébé tu na mais fi wana ya boîte marabu ngaku na ina parler presque era bimi bo pumba la bongo bon biso mbalo za mbali na ta mona yo te nisi bona se divala na se déshabiller kapa mbali na ndé ana droit mona te ne longi bo ata bato batala na internet ba mona ta fula bo nazala kaka boye depuis na lobake pon eza maloba langa te nzambe ndalobi na kata Coran nzamba lobi moi seigneur so assez voilé à ce lobby apesi obligatoirement voile se voiler mes comportements pe mutu se tala pe comportement oh ndeti boye ba musulman bazana bango belé ba musulman bazana bango belé ba komisa ba musulman lokwa ba maser ba musulman ba maser te muso baka ina yepe oh nakenda ko sala émission nakenda na répétition ya Ibrator nakenda na répétition na sala émission Ibrator un piana que je sali nakenda sala émission na komi kuna ba ina yepa kotia oh na yepa oh natangi Yannick naza licencié en théologie islamique gradué en communication. Après Moustapha Malemba il met minga na internet. Parce que diplôme nanga licence ezali ya licence ya théologie islamique ezali, diplôme nanga ya communication ezali. Siko yebisanga sikoyo pour isa religion, pour religion lobi bien que wa mutnyesa ko akoluka, wa akumyesa ko lia na sueur ya front nae. Ono luka nanga na sa émission nanga na fin du mois ba futinga mbongo nanga. Tiko na fingi nanga mutu te ponga mkomo to mona na leki na video sali video moko yo Yannick mama no en éducation o abakar kasa pesanga na Anifa Joji te mais par rapport à bongo komisi ke no tangi bo sali marno religion bo fana pena ba chaîne to tambola trop ba mona ko na ba Congo ba mona pa na chaîne jazz wuti bo o tambola bon pourquoi
Yannick ndeti Infoplis na banda na Infoplis na banda ki yango ezalaki nazaki na relation na Infoplis ezalaki na Infoplisaki relation amoureuse amoureuse talaka mobali soki bozali na chaîne na ye so bozali na chaîne votre soki to swani na ye oleka te abengi Mustapha na chaîne nanga oleka te oh ngabi te esimba te ekosimba quoi danger na ke place na danger te o te ezaka soni sa musana nga befo katanga so ka musana nga befo katanga te simba te na kati ko imaginer na osala émission ba otcha numéro ya téléphone ya mobile nanga au niveau numéro ya téléphone ba otcha on protéger peu on est protéger mibali ke baso basi bele mibali ba protéger ke ozo mibali bele yebiki Aminata ayebiki Aminata téléphone nanga za téléphone na ye ya téléphone nanga te mais téléphone nanga ya téléphone na ye umoni mibala poto ya bandenge ba yemba bango ba yemba ka Yannick nazwi ba pele moni YouTube nazwa ba pele ya ba niveau nyonso nous so benganga na kotanga kutu communauté jamais na caméra mais yo ba yemba pa ba bossiti mais lingini oba lingini Aminata te nazo kipe papa je suis désolé na boyi ya ebele babi manenta ba komata babi manenta ba ki ngali ngala bimana Aminata azate nazala nditi Mustapha ebisa ngama kolanda no ba commentaire te ko tala même pas ba commentaire ko zape même pas na tanango so kolanda ba commentaire ou ko avancer te prévaner bato ba finga to mona ba finga ka bato na internet ko ba ozo sala ba fingo omoni batapoto balinga buzoba Yannick na sala émission qui to ko na yambi représentant légal ya ba musulman obi na sana combien de vie obi combien de vie 100 vie obi 100 vie na combien 4 jours ou 5 jours 100 vie na ke ko sala émission na yambi manike na sanvi ka na salaki na biso bato ba commenter muto commenter ka moko yo penze na islam na bino bokufa kuna balobaki makambo ya bien na ke ko yamba na ke yamba pasteur ka ba chrétien wa na yambi pasteur ba chrétien na yambi na yambi na sala émission boye 90 vie na ke ko yamba manike 20 000 na jour moko na ke na yambi ken piana 27 000 de batapoto balingana monde buzoba na comprendre batapoto na ke ko sala émission na yambi pacho RFI 32 000 on sangine na omata na ke ko yamba na yambi kutu pegiti tato sala émission par rapport à ma politique 45 000 vues na jour moko na comprendre moko jango YouTube et église te mani keza yana kaza YouTube et église même Joël Show qui c'est sali alba que YouTube et église te donc on a qui dans l'église na te ya kana pesa ba message na ba message que selon religion chrétien musulman tout ça bon moko et tout donc ezarande bongo YouTube na comprendre yo mona zo na ngaji na kuma na ngo sa émission na nga normal na yambaka nanga musicien chroniqueur ato fingi na plateau na ngate na fingi te Michel na fingi oté maman vraiment je suis désolé na fingi oté vraiment mais na lobby oizaki kati nanga oizaki kati nanga vraiment na suka émission moi 2 ou 3 personnes ba tala biso déjà ba connecter moi ba balinga ko makasi. Merci beaucoup na mon petit lapin depuis Kassavubu que je salue. Merci beaucoup à mon papa Abakar Kassa. Merci beaucoup na Kassa Panjuna na États-Unis motema maman Nadine boutique R&B. Assalamu alaikum. Assalamu Mikolo ya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na wet betwa bwe. Mikolo Yannick bet Mustafa Malembe betwa bwe. Yosko zongisa. Biche. Bon dans ezaki Aminata Kassa ba obolinganga bo bonga ja kramite bo bonga ja site na bino Aminata Kassa news donc izobi maja kalaminte semaine au ka ba lancer déjà chaîne nanga ba série ba nini boko s'abonner massivement obolinganga na ba obolinganga te ngana linga bino mingi Karine Mokonde la baronne na bosanité ba nyaso balinganga ba nyaso balinganga Maureen et puis papi Kili il fait qui sombe ba salama est-ce que vous allez be toi bnabino. Merci beaucoup Zalaki Aminata. Merci à Snej na caméra Mustafa Malembe, Mike Lusola, Jobande Kobosa et Belé. Bo s'abonner toujours na Tindika numéro eza affiché wana na Tikibino. Ciao.